congodialogue.com. congodialogue.com. sikoyo na bato oyo balobaka ke ndeko Eliezer lelo liboso ozaki kosala mosala malamu mais lelo okomi kosala parce que ozwi mwa ba parapluie moko quelque part na côté ya pouvoir un temps babengaka yo na bakonzi ya mboka bake bapesi yo mbongo non okutanaka na mama Olive un temps apesaka mbongo soki moto alobi ke bazopesa ye mbongo azwi baparapluie wana comme supporte d'abord sur la chaîne lelo na Kisasa nazoleka na chaîne moko muke Baraka Télévision. Je voudrais savoir, parce qu'il y a aussi des gens peut-être na oyo batumso balobaka balobi tango musu ndeko Eliezer azaka soutenu na parti politique moko ya mboka na biso. Bon, d'abord to lobela na makambo ba parti politique. Na mboka na biso to na ba parti politique. Non tango dans retour na ndeko Eliezer question boye tango musu ndeko Eliezer bakokanga ye ekoma lisu neti ke ngai na nzela na ngai onde bakangela ki mutu parfois nde batumso bah, ce qui est né aux obanga bakanga yo, ngate mtu nazo banga bakanga, mes propos m'engagent moi-même. Ba propos nangai zali ko engager ngai et puis nga nazo mona ndenge ba vandi wan. À part kaka ba sokoto na bato bazo kengela bango wan. Toi tu crois qu'ils sont plus importants dans ce pays plus que moi? Merci encore une fois na bandeko bazota la biso à travers le monde entier, surtout na site na bino bolingaka mingi www.congodialogue.com. Ezali site moko yaba professionnel, site où ils ont diffusé information à temps réel, site où elobama ki yango pende ko mamaka. Yango tropesa biso tout merci na madame Francine Gembe o azali mukolo na yango depuis bandeko nyo surtout au bazota biso à travers le monde entier. Merci pour la fidélité au bakorda kabiso surtout na émission au dossier grave où on reçoit que deux gens qui ont fait de bonnes choses pour ce pays. Alors mututu ayebi kasala malamu pona mboka oyo azaka toujours pe na droit ya ko participer et aujourd'hui c'est le tour d'un confrère que j'aime et que je respecte beaucoup. Là, il s'agit bien d'Ndeko Eliezer, quelqu'un qui n'est plus à présenter parce que Moussala Nae ou Asalaka ou Abanda Nango Pazoko Banango. Et il y a des gens qui identifié ils avaient copié sa position. Aujourd'hui, Nazali vraiment na bureau Nae à Watoye kaka juste poto sur la Mamouké, c'est l'homme Bosengi Nabino. Yango vraiment, je m'en vais rapidement lui dire bonjour et bon début de la semaine Ndeko Eliezer. Bonjour Ndeko Nanga. Ndeko Eliezer, je crois que c'est la première fois que tu es en Congo Dialogue, na évité Sangoboni. Bon, tu vas vivre au rythme de Mboka ou Abisso. Tu vas ndenge Mboka na biso ndenge biso tu sais. Moi na kolo lopangu donc tu za na yo lelo. Et Ndeko Eliezer, il y a pas mal de gens batuni biso ba mituni belé balobe mais pourquoi bozozo moi na kolo lopangu te? To kolinga to eba moi na kolo lopangu lelo li solo tango bandaki li solo ya tokomi wa pi bato. Moi na ka lokola moi j'ai moko boy lokola mutu moko azo sambrier lokola mutu azo ambrier batu misusu mais lelo et pesi moi position motivation ezalaka ngaso ke mona bandi loko ezama sekite oui ezana batu babandaka biloko lokola masiki mais ngana mesana masikiti hein je mets le sérieux dans tout ce que je fais na bandaka tokomi wapi de manière sérieuse parce que tokomi wapi c'est une émission que j'ai conçue dans ma clandestinité. Masiki mon côté na tchaka na kati et je savais que je pouvais arriver là où je suis en train de partir et je sais là où je vais le sérieux que je mets na makambo mboka nanga yango na tchaka na kati ya makambo na sala yango maintenant je voudrais savoir parce que il y a aussi des gens peut-être na oyo batumso balobaka balobi tango musu Ndeko Eliezer azaka soutenu na parti politique moko ya mboka na biso par là Ndeko Eliezer on peut dire que derrière Ndeko Eliezer tu peux retrouver parti politique que ce soit en majorité tu y a opposition simana. Bon d'abord to lobela na makambo ba parti politique na mboka na biso to na ba parti politique parti politique ezali to na ba kombo ezali to mona ba parti politique ezali belé d'accord bon to za na parti politique ya kombo mais le vrai sens d'un parti politique to za na ngote. C'est peut-être que la démarche est que un jour Nzamba Kosonga Tokozwa parti politique. Parti politique, ce n'est pas quelque chose qu'on fonde sur un individu. Dès que Moutoua Koufi, parti Koufi. Tozala kana ba MNC. Tango ba Lumumba ba Koufi Ekei. Tozala kina un père.
tango Mobutu akufi un père recueilli lelo tozana UDPS yo kaniso ki Tshisekedi akufi UDPS wane kotikala tozana palu lelo soki Gizenga akufi est-ce que parti wane kozala tozana MLC lelo Jean-Pierre Bembe azana prison parti zo fonctionner kaneti azana prison. Donc ce n'est pas ça un parti politique. Les partis politiques sont fondés sur les idéologies oyo zomona ndenge na mikili mususu okomona baye basali compétition mutu occupé poste wana et puis échange te il y a que bon tantôt que côté à socialiste tantôt à comme côté à libéraux ainsi de suite ils ont basé sur quelque chose mais cause à la que parti politique moko eza simanangai na bité ceux qui ngana servaka un parti politique na kokaki déjà kotika makambo. Ok, donc c'est-à-dire par là on dirait que aux en souci à servir pleinayo d'une manière particulière parce que jusque là on dirait maintenant secret en décollésé réseau banaté vous êtes là quand il faut parler de l'opposition quand il faut parler de la majorité mais vous avez que tu es en train de mettre ta vie en danger. D'abord souci à servir peuple souci à servir mboka moni ndenge toza boye ndeko nanga eza na bato misusu babengi babale perdu obi muntu babengi balle perdu ndenge tozaka biso ba mibali ok kotire oyebaki te ke zemi ezwi mwana botami eza na babale perdu na mboka oyo babale perdu wana aza congolais kaka parce que abotama na Congo parce que papa na ye aza congolais même quand le pays est en danger ya zakunate azo bayaka mushoro nae azakunate mais ezana ba congolais au penza babotama ba congolais nde babiso. Chaque fois que mon pays est en difficulté, je sens cette difficulté là dans mon corps. Nazo sentir rien. Comme être pays en danger ndeko nangai biso oyo même quand je vois tout ce qui se passe tozana yona kisasa ozana potote ozali banda mboka te. Tout ce que nous faisons, je ne le fais pas parce que na sepelisa mutu moko boy. Nazo salango parce que je sens ça comme étant une vocation pour moi. Et c'est une mission que je dois accomplir dans ce pays. Depuis un certain temps, tous même na musala na biso ya ba journaliste. To komaki lokola ba petit kaka ba petit malandangulu bitinda. Faut landa mutu osala ba courbette. Moi j'ai dit non, le média c'est quand même un pouvoir. Un pouvoir où il ne faut pas te bonder la gabato. Tu me reçois. Tu refuses de me recevoir, tu refuses de me recevoir. Mais moi, mon problème, ma vie est attachée à la vérité. Yango mon ezala ne tozana yobo. Awana Kinshasa. Ezala na Libanda. Kana lobaga na mutu. Ce que yeko sala nga interview. Pose toutes les questions, y compris dans ma vie privée. Je n'ai pas de choses à cacher. Y compris dans ma vie privée. Tozana yona kisasa. Parce que nakobomba nini? Parce qu'il y a aussi des choses que tu vas dévoiler les airs. Parce que Neti, pourquoi? Parce que ça nous fait peur qu'il y a comme on a qui au salon mutu interview parce que comme il n'englobe bongo mutu tango koloba boui même dans des chaînes de télévision je demande mutu à les gars qui boui à salon qui interview boui après à comme incarcéré non parce que tu avais tenu des propos tout ça bah tu ne sais pas comment c'est réservé non tango dans retour dans des les airs question boui tango musus des les airs bako kangaye et comme alisu neti kengai nanzela nanga onde bakangila ki mutu parfois nde ba bah ce qui onde ozo banga bakangayo ngate mtu nazo banga bakanga mes propos m'engagent moi-même. Ba propos nangai zali ko engager ngai et puis ngana zomona ndenge ba vandi wan à part kaka ba sokoto na bato bazo kengela bango wan. Toi tu crois qu'ils sont plus importants dans ce pays plus que moi? Et j'ai toujours dit à mes frères oh ba lati ba sokoto ba vandi na lo ba sokoto wana biso nde to lati sakabino pona bo kengela biso. Ce n'est pas que yo lati sokoto ozoya ko sala nga mabe. Même si on m'a arrêté, c'est pas la première fois qu'on arrête. J'ai été humilié plus d'une fois dans ce pays. Pas seulement Kokangame, cela ne m'a pas découragé. Mais c'est le problème que nous avons dans ce pays. C'est que, au moins, tant que tu es cohérent avec ta conscience. Mais tant que les gens se bloquent. Même à Musala Oyo, Tozo Sala, Yamboka na biso ba journaliste. Nous sommes plus de 3000 journalistes. Ce que tu
Je crois que tu as presque 4000 journalistes. Ah, on a Kinshasa seulement. Mais chaque Congolais a ça au moins quelque chose dans tout ce qu'il fait qui est la part de la République, la part de son pays. Parce que les Congolais donc, on est là, tout le monde a peur de la mort, comme s'il ne mourra pas un jour, tout le monde ne veut pas parler, parce que mais attendez, liwa eza point ya shit na biso nyonso tu tokokufa. Ba tu ebele bayana mboka oyo. Le plus important que nous, bakufa. Et nous aussi on mourra un jour. Moi je crois que quand je défends mon pays, namonaka ni mutute, namonaka ni lokote, je n'ai peur de rien et je n'ai peur de personne. Et tu n'as peur de rien, peur de personne, mais ce qui totalisent kaka parce que rumeur, na journalisme, les allées information mais je crois qu'il faut tout le cas information à la source. Si ko na batu oyo balobakake, ndeko Eliezer, lelo. Liboso zaki kosala msala malamu mais lelo okomi kosala parce que ozuma ba parapluie moko quelque part na côté à pouvoir un temps ba benga kayo na ba konza mboka ba ke ba pesio mbongo non okutana na mama Olive un temps pesa ko mbongo okutana na bandeko mususu peut-être mama Olive te mais bandeko mususu ya pouvoir ba pesa ko mbongo côté père opposition ke ba pesa kayo pe par là on peut dire que c'est vrai ou c'est faux na bato baloba makamandingona. Batu balobaka azui ba parapluie, azwaka mbongo na majorité, azwaka mbongo na opposition. J'aime quand il dit ça, c'est pourquoi na ebisio ke ngana linga ko boto na mituna sans tabou, y compris dans ma vie privée. Ngatambwe na 2011, j'étais au four au moulin na campagne à Tshisekedi. Soutien à Etienne Tshisekedi. Informez-vous, nazwa combien? 0. Mais au serveur mboka. Nazo kende na yo malembiti. Na sima nango de tout le monde, ils allaient ba CG à IDPC, ils allaient ba directeur à campagne à IDPC. Mutu moko akotaka clandestinité après campagne élection en 2011, après ba résultat. Izakanga 3 mois. Qui savait où est-ce que je vivais? Dans ce pays, on sait bien pousser quelqu'un. Sala, ce qui a vu likama ba bosanieti. Arma tungulu ba bosanieti. Ba shebe ya bazo bosana bangoti. Bao bazo kangama wana basala kama kelele ka 2 jours lelo Coutinho Fernando je l'ai vu en Europe en Belgique santé na ezaka bien te Coutinho n'a pas récupéré mais ezana batondingwa après balobi bon bazo pesa bango bambongo côté ya pouvoir ndeko nanga d'abord je vais vous informer une chose tant on a que poto ezana mutu moko ndeko moko oyo azanga keloko akoloba. Il fallait qu'il justifie. Parce qu'Azwaka Mbongo yaki akende koboma komba, il n'a pas réussi à mettre tout le monde. Parce que diaspora wane za PTT. Asali vidéo lobi Moïse Katumbi apesie ba mbongo ebele. Yozolo banana makambo ya mama Olive. Wana ba lobela kango déjà au passé. Ba koma ko lobela ya Moïse. Moïse Katumbi apesie mbongo ebele kaka ye mikolo ya sali vidéo mususu. Alobi akepa mwana milatra akepa Moïse Katumbi azwe le côté. Omonike l'instabilité. C'est pour vous dire quoi? Mon frère, n'a que lancé na diaspora, si demande à bande konanga. Projet à qui n'a sa la chaîne à télévision. Yo zana Kinshasa. Olobi alobaka lisusu nenga alobaka lisute. Chaîne ni nezon dimanga na Kinshasa. Soki na lobaka bien te, na lobaka lisusu bien te. Basi basombi c'est ça le terme non? Oui, comme nazami kate oyo bakosomba na tongo balie. Pona nini na ba chaîne ebele bazon dima tenga na lekisaka bémission. Natamboli nalingi nasala moi rappel wana pour que batu bayeba. L'unique chaîne où ezaki kopesa nga liberté c'est la RLTV ya Roger Lumban. Tangu bakangi yango. Honorable Zakari Bababasu fimbu na parlement ndenge na benga kai. Abenyi nga na kende na chaîne na ye. Na lekisa batu a majorité mibale tangu na yana mutu a opposition ndima yale. Babengani nga. Na longo kuna na kena chaîne à Coutinho Fernando wana zananu na prison. Na condition na longo kakuna bango moko bayebi. Parce que est-ce que na leka na télévision yo zana kisasa. Na leka na télévision na makambu ya famille nanga to makambu nanga. Et puis ce que j'ai dit à Kinshasa, c'est ce que j'ai dit sur l'internet.
ngana za mutu te ya double face yake otie pona olingo flatter bato ya diaspora oleki wana ingeta tozolo ba makamusu Kinshasa ozosa makamusu. Je ne suis pas comme ces opposants là. Ozomona chaque jour tongo midi pourquoi azole kana sena pouvoir ozomona pe mutu mususu na ebite soki ezanini na diaspora zolo beti biloko moko danger. On n'arme pas son adversaire. Soki abeta biloko danger lobi akokati ko inviter yete. Il y a un contrepartie. Il y a kolaki sabatu que non voilà tout va mieux au pays. Na longo kuna dernièrement j'ai passé sur la chaîne de Muzito, l'ancien premier ministre. Tu sais dans quelles conditions j'ai été humilié là-bas? Ezapona makamba famille nanga, ezapona makamba kolia nanga, ezapona makamba mboka. Bazo lembande makamba mboka parce que ils savent que nous sommes détenteurs de la vérité. Et ça j'affirme. Ngai tala ba vidéo nanga, tala ba élément ngana salaka. Vérifie ce que j'ai dit. Ngana muto blablabla. Je suis journaliste d'investigation et je suis convaincu, je travaille sur base d'une vocation pour Namboka Oyo. Donc, ce qui muto lobby que bazo pesa imbongo wazu ba parapluie wan comme supporte d'abord sur la chaîne lelo na kisasa nazo le kana chaîne moko muki Baraka Télévision. Il y a honorable Serge Kayembe qui a accepté jusque là. Qui admet jusque là opinion nangai. Et toutes les chaînes place en a leka. Est-ce qu'on a leka ko fele? J'ai perdu de l'argent. Na futa kambongo. Pour que opinion wane leka. Et ceux qui muto lobby ngana kipagati hein parce que wana au moins même na combat ezala na bande kono biso wazana diaspora baibi makamungana zolo bawana beaucoup d'infiltrés ozo mon agitation ozo mito na muto zali ko s'agiter pour nani azo comprendre tu te rends compte de lancer qu'appel à la télévision agitation mais na mboka oyo tozo exemple honorable Zakari Bababasu a lancé projet à télévision oyo asala awo oyoka ka agitation. Agitation zalakate. Pour nini anga ezali ko agiter. Donc on sait pourquoi ça agite. Et puis zana bande ko mususu na biso nous les comprenons. Hein? Bande ko na biso mususu bazo vivre na diaspora wanaka grâce ya ba master na bango ya kala oyo bazana kisasa. Alors il faut kaka basala quelque chose pour que talaka ka ba kata soki a salité ba kotindela yete. Il faut ça la kaka pour que batindela yete. Et nous comprenons ça, mais le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin de l'unité. Le pays a besoin de la participation de tout le monde. Le pays a besoin de la contribution de tout le monde. Et moi, je ne suis pas là. Parapluie, nazo tambola aoye na biro nanga. Ngana tambola na garde du corps. Le garde du corps de M. Tambo, c'est la population. Et moi, je crois que parapluie, babandi ko salo parapluie. Mais parapluie angoana. Parapluie angoana. Et ko ya ko couvrir ni et pananga. Oui, mais ba basala kama ba journaliste et belé à RTN so ba finga kabato mona ka bangona ba policier. Bangonde bazo se sentir en danger. Moi je ne me sens pas en danger, je suis dans mon pays, je suis chez moi. Attends. Je suis chez moi, nazai panangai, ngana na kacha danger te. Je ne suis pas un danger pour ce pays. Danger zande bango wana. Laisse-moi te dire, on dirait que Elobelian de Kweliezer et Bimsarabat Mousso ndi papaya. De façon on dirait Batumsu Bena va se sentir mal à l'aise, on dirait que on dit maraté que bazaba congolais. Oui, mais yo bosani te ba congolais pe baza ba congolais te baza ebele. Nous commençons d'abord sur Tobanda na diaspora tozonga aw. Aw ozomona bato bazo salaka vidéo ka ko s'attaquer na bande na bango. Toi tu vas me dire que ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais, des Burundais, des Ougandais bazo distraire ba Congolais qui se passent pour des Congolais. Et nous le connaissons très bien. Ana Kinshasa. Comment est-il possible que Batouana, ceux qui ba Defna, ou ba Tanzanie, ceux qui ba Zimbabwe, ba présenter biso ceux qui ba Tanzanie, ceux qui ba Ougandais, ba Rwandais. Ba kota ba bana ko papa. Yo somona ba Congolais na culture ko papa batu ba machete nenga bazo papa batu na beni wa. Ce sont des Rwandais qui cherchent à nous délocaliser de notre territoire. Po bazangi na ebite soki olie bazonge la Tanzambe ke pona nino tinda biso ndengo wana ale bazo yaka awa les Congolais n'a pas cette culture là bapa ya baza ebele qui viennent s'infiltrer biso to enviaka mboka batute to zana mboka na biso oyo Congo na biso to enviaka yango te to enviaka mboka na bangote. Nous avons notre pays ici et nous sommes fiers d'être appelés Congolais netinga itambo bapa ya baza ebele tala ndenge bazo sala tout pona ko décourager biso to kim et l'objectif, on m'a dit même temps on a Kinshasa.
bao bazo travailler na bao bazo lié saka na poto wao bao bazo lié saka na poto oyoki ba boîte cri wana ndeko zera sengi asili abwa kanguna problème wana ezanini parce que je constitue une menace un danger pour na bango tango na loba ke na zangwa na kolo lupango ce n'est pas de la blague na loba ki na yone bandeli ngata mo na sala ka blague te tu n'as qu'à suivre ma vie hein. Moi je ne suis pas dans des blagues je suis dans des choses sérieuses ndengo moni na sala ka n'importe quoi pona nini tango na zolo ba ke na zangwa na mkolo lupango je sais où se trouvent les documents de ces pays. Je sais qui fait quoi dans ces pays. Et bango ba ebi. Na sala ka blague te ngana sala ka slogan te pona ko sala kombo so ki ndenge ni te. Ngana za tambo quand je dis quelque chose, je sais qu'est-ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Moi, Namboka Bozoka, vraiment, Naba Congolais, tout Bazota Labiso à travers le monde entier. Je crois que Moko Namoko Azuzwa, Maloba Ozo, pas moi Namboka, Eliezer Tambo, Oyo, Tozanae, Awa, moi Nakolo Lopango. Alors, Obi qui Makambozo, c'est très 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 intéressant. Tu es belé la minute, on a bien Bagozape na Bangote. Si on dégoûte Eliezer, les lotos le banano. Si du fait que yo au sala déjà payé moins d'amba investigation, parce que Mboka Nabiso Ezaï Mounene, Oyebi quand même, qui est qui et qui fait quoi. A lire sikoyo mboka ngo ezali kokende na lolenge bandeko na biso ya opposition parce que bazape bana mboka oyo bandeko na biso pe ya majorité bazaba na mboka oyo a lire oyo bazo mema mboka yango oyo tozo tutela tolo ke za mboka na biso toko s'attendre na un Congo ya malamu lobby pona biso to Congo ezokende toujours du jour au jour ezo foncer na mabe eloko ngana lingaka bolo bate yango yo kozela Congo malamu te yo komema Congo malamu verbe être au temps présent je suis isabiloko wana ya verbe pleuvoir te oyo bandaka na troisième personne yango moni bato a distraction ya ebeleza na Kinshasa ezala na diaspora bango bakonjikaka verbe pleuvoir troisième personne il plaît alors toi on n'attend pas un Congo. On doit se poser la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait pour apporter un Congo meilleur. C'est-à-dire quoi? Ngai na yo tozo salani na musala oyo. Ndeko na ngai, je vais lancer association moko soki bokolinga kokota bokota ya bato balingi bakufa pona Congo. C'est l'association des journalistes patriotes du Congo. Ngana journaliste professionnel te natike la bino. Au église au milieu du village. J'ai une église au coin du village. Donc, ceux qui ont attaqué Congo ont attaqué yo après, tu négocies après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la lire où vont les choses. Problème est à côté les politiciens. Ils font d'ailleurs des lectures erronées. Parce que, prenons même ceux qui étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Où nous avons quelques ministres qui étaient dans l'opposition, entre guillemets. Tozana batoma loi mais babime na gouvernement ya cohésion nationale yango na zolo bati Thomas loi kazaki CG à MLC parti à opposition lelo depuis azakuna tango bazo matsela biso internet ya zo le kawana ko betela biso masese ya je connais le Congo ya sala histoire a sala droite doana posa masapo tozana posa masapo et qu'est-ce qu'il a changé yemuto azalaki wa c'est comme ça que j'ai dit le Congo a besoin de ta part de ta contribution. Le Congo a besoin de ma contribution. Oyo zali capable ya kosala sala yango. Tozana posa ya kotala soki ndenge nini te. Nazozo makambo oyo bazolo ba ya dialogue. Omoni RTNC, moko na buzoba na bango na bapesa ka biso ba leçon. RTNC, c'est-à-dire na buzoba na bango bapesa ka biso leçon. Omoni sport bazocha. Bazu oyo batien azana boîte na ye. Oyo azana boîte na ye. Oyo azana boîte na ye. Bazo soana bazo soana bazo sala makelele après basangani bakoti na boîte moko bakatisi OK siko banani batikali na sima eza biso ngana yo bango bakatisi batiki biso na pasi na biso eza ndengwa ça veut dire quoi les autres hommes même les politiciens ce qu'ils font nazo zo côté ya pouvoir ya majorité na côté ya opposition. Opposition, je prends l'exemple Oyezo Swabatu. Bruno Mavungu Azalaki, secrétaire général, il y a eu des PES. Tant que Balongolie, les mêmes jours, Abimisi parti déjà agréé. Pouvoir Oyolobi Ozeliko s'opposer Nango, Basa le Leyoka parti tout de suite pour continuer à s'opposer na Bango, ce qui y a la logique.
Mais quand même, balongoli à Kolo. Est-ce que d'abord, vous avez aucune réflexion? Nazo comprendre bien. Pouvoir, Bruno Mafungwa Robi, il y a des vrais opposants. Félix Tshisekedi, Namba Maman Marthe Bazoli Mbongo. Ok, très bien. Tondimi. Parce que Makamba Félix Bisope Toloba depuis Kala, Totuna Kaye, Awangana. Allez, Tozi Bruno Mafungu, très bien, Azolo Belaviso vérité. Nengi Nini, yon des vrais opposants. Tozan a plus de 600 partis politiques et les na Congo. Kaka Obimi na Tongo, na poko bagréé parti na yo. Okepe kosa la sortie ango na siège à IDPS. Peut-être qu'il est en train de faire des démarches dans Wazaki, on a IDP. Est-ce que papa Bakoti ko agréer facilement un parti qui constitue menace moko vis-à-vis à pouvoir facilement? Gabriel Mo qui appartient à Yesala combien d'années? Bazo agréer yangote. Vous avez combien de partis politiques qui ont des difficultés de fonctionner? Na diaspora, combien de diaspora bazana ba parti na ba poche? Bazana ba agrément? Ils ont distraction. Donc ils ont ba makambu ou ils ont malamté. Toki na bande kona biso ya majorité. Parce que tokolobate que tous ceux qui sont à la majorité sont des Rwandais, sont des Ougandais. Non. Ngana zana discours wana te. Tozana ba Congolais bazana kacha majorité wana te. Mais ba Congolais wana bazana kacha majorité. Oyebi bazaba tunini ba Kayen. Oyebi Kayen? Kayen abomaka likolo azu abominde konaye. Mutozo bomaza mutu pamba te, zande konaye. Likolo ya pouvoir. Kanenge tozolo banayo boy. À côté kanga, bango musala na bango. On m'a enregistré pas. Même vidéo oyo. Mbangwe kokende na renseignement. Boko tondi sababande. Na kotika te tant que je vivrai, je parlerai de ces pays. Bazakuna pona yazo se retrouver. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui même na katia diaspora. Donc parce que mutumoko azo se retrouver, l'inga maintenir situation na ndenge wana finga kabatu mususu parce que yazo akamwa enveloppe et utaka na kisasa. Et c'est la même chose. Si on peut réfléchir sur l'intérêt supérieur de la nation, on a un vrai Congolais, mon frère, avec tout ce qui se passe à Beni. Et ça l'est mis même na Kasaya, na Timbo. Biso lokola, tozaka magazine, o etambola Congo mobimba, to uti kunati. Et zo salema na loja. Bande konanga yebisanga na génération nino yebike ba Congolais, ba papa na ba macheti. Makila ozomona kuna. Oui, ça m'a remboursika. Namboka na biso to message na ngo. Ça, ce n'est pas le Congo. Mais on n'est pas là. On veut distraire tout le monde. Bazoko Sabatou, au commande Batou Bakoufi 50, Bango va payer 18, pour n'ani bozo diminuer. Bozan intérêt. En tout cas, naebi que analyse oyo ndenge zoleka batu nyonso surtout bazota la biso que ça soit opposition que ça soit majorité www.congodialogue.com ezali site où ezo yamba batu tout juste pour na koloba vérité parce que aux à la majorité, aux à la ya opposition, aux à la droite ya connuire mboka na yote. Nil par ailleurs comme mama bongo. Alors ninge pe nekwelezer a utuloba nekwelezer a lobby donc to luka mingi yo pe mutozo loba yeba pe par na yo ozo sala nini pona mboka oyo. Alors nekwelezer siko question moka na zotuna quelque part ozo mona pété na lire oyo kaka na ozongela neti question na lire oyo makambo ezokende parce que ba politicien oyo bazo pratiquer politique pour le moment bien que biso pe to s'engager na makambo na litango ndenge lobi bazo me biso na ndenge moko boye on dirait moi kopanza neza moi trop tala par exemple neti makambo yoti koleka na IDPS sikoyo tozoyoka déjà ezolobama bandeko mususu oyo pe bazalaka tango IDPS esalima baye balongoli président Etienne Tshisekedi na pouvoir déjà tozomona na ba chaîne de télévision ezolobama makambo belé mais avec ça est-ce qu'on peut s'attendre les sous na opposition et kozala ini ou qu'on peut sa force pour que ndenge bango bazolo baketo bazala na posa ya ko changer makambo balongola moi na mboka Joseph Kabila na pouvoir est-ce qu'avec ça on peut s'attendre que salema d'abord ozo salema wana et salema kaka yo zomona ka bato bazolongola Tshisekedi bongo na diaspora tozana ba ndeko na biso qui sont convaincus bazo sala musala makasi on ne fait que les diaboliser aussi. Et le Congo n'a jamais éviter Zani. Tshisekedi wana zomona na conférence nationale souveraine tango amataki makasi balobaki na biso qu'il était angolais. Mobutu baloba na biso qu'il était centrafricain, ceux qui soudanais, ceux qui nani. Lelo Honoré Ngwanda oyo azo sala asali makasi azo sala pe musala makasi na diaspora. Babimisi lelo qu'il est togolais. C'est pour vous dire quoi, Ndekonanga. Ezala bao balobi ke balongoli Tshisekedi.
Le Congo n'a pas besoin de ça. Tu sais que le Congo l'a été. Moi, je sais ce qu'on appelle charisme. Mututu a ça la science politique. Ayebi, qu'est-ce qu'on appelle charisme? Charisme, c'est ça. Ou là, il est à mon ene boité, ou le colotier boé. Prêtre charismatique. Charisme, wana, c'est adhésion ya batu et pas mutu. Sans qu'il y ait la faiblesse, n'importe quelle faiblesse. Tout ça qui n'a pas Lumumba dans Mboka. Moko alobaki nanga, tu ne sais pas que Lumumba et tu sais que Bazaba toi génération moko d'accord. Na boite na ebiango. Moko pe koleka yo. Mais Lumumba, balobaki azaki na diplôme tete. C'est un autodidacte. Mais oyo asala, il est qui même professeur. Kimbangu. Okocha yewa. Soti makambu ezali. Batongo oyo balongoli Tshisekedi. Yebisanga poids politique na bango. Basangisa 50 personnes. Na lobby ebelete 50. Mais lobby avec des raisons valables parce que lobby qui on dirait Tshisekedi alinga zo parti politique après sango mwana mboka Moïse Katumbi, nos secrétaires waza qui on a longo CG on a jui secrétaire ya Moïse Katumbi ati on a donc c'est une façon ya côté qui a déjà parti politique. Admettons que Tshisekedi alingi ateka parti. Et ça parti na yeti. Bemba zo diriger parti na Pays-Bas. Balobi te que parce qu'on l'a arrêté, hein, il dirige son parti. Lumumba kufana yaye. Batika distraction. Bon, ce qui a l'ignatek, il va pêcher contre qui? C'est comme les lots qui ne pas ngwando lobi na ngwanda ke yo olignoteka pareko. Et ça initiative naïe. C'est pourquoi je vous ai dit que dans ces pays on n'a pas encore de partis politiques. Il faut qu'on se rappelle que les partis politiques tous en ango, ils ont biloko euta na ba mutualité. Biloko ezalaki mutualité de komaka e bongwanaka parti politique yango moni ceux qui au lobby palu okomona bato abandundu baza ebele. Ceux qui de kotangi parti na ebisho ke ezaboy. Otangi boy ezaboy. Donc eza makampona ozwa un parti national ezamuke. C'est pour vous dire quoi de konangai. Même ceux qui disent que des ana faiblesse naïe. Ngai, je m'inspire toujours na conseil à Honoré Ngwanda na ba livre naïe. Ceux qui ont tali ao, oye na bureau nangati. Ceux qui ont tali ya ba congolais na livre oyo. Mais comment nous doit prétendre que la muto apareko? Mais tango zota le longi naïe et longi mushoro. Donc quit na quit. Mais au nom de quel apareko tu parles? A conseiller biso tata oyo. Alobi que après ça même biso illustration ya nyoka mwana mutu wa musala na patron azui mutu wa musala pona ko batela mwana na ye mais na distraction ya mutu wa musala nyoka ye azomela mwana akangi mwana alinga mela mwana mais tango alinga mela mwana wana patron akoti akuti alobi yo nafuta kayo mbongo likolo mwana ananga ko batela ovandi abalingi bamelelanga mwana mutu wa musala tele alobi oh patron abandi ko beta mutu wa musala alobi te patron même ceux qui olingo betanga même ceux qui olingo longolanga na musala to sauver nanu mwana patron ayo kité ya olie ba sauver mwana ya bandi ko beta mutu wa musala. Ça c'est Honoré Ngwanda azopesa biso exemple wana pendant que ya azobeta mutu wa musala nyoka s'arranger azumwana ameli l'état pe ayaka te ayi akangi ba condamné pour la non-assistance à une personne en danger et pas patron. Ba condamné sentinelle pour l'abandon de poste. Eza kolobanini ko faire taire ba makambu na biso ya mike wana. O Tshisekedi asali boy. Tozwa nanu mabe ya Tshisekedi ya mike wana to bomba. Tozwa mabe ya mike ya Ngwanda ya mike to bomba. Tozwa mabe ya Moïse Katumbi ya mike to bomba. Tozwa mabe soki ya nani ya batu nyonso tu to bomba nanu. Total nanu qu'est-ce qui nous menace là-bas? Na simanango tokoya kotala ba makamwa mike. Mais on ne veut pas faire ça. Mutu ko prétendre na mutu apareko, na mutu apareko. Mais quel apareko? Oza mutu apareko ya modèle ni. Donc c'est pour vous dire quoi? Makambo ya Tshisekedi wana ke balongoli basali nini? Te, Tshisekedi c'est un individu. Azotraîner masse naïe.
Mais to conjugaga verbe être au temps présent. Nde yango nazolo banakacha émission oyo. J'ai fait avant de dire le Congo n'a pas besoin de juges de touche. Le Congo a besoin des acteurs. Yo talaka batu bazo beta kama be. Yo so beti wapi? Ovandi na gradin, ozota la biso lokola likambo etali yote. Oui, tu es rwandais, nous te comprenons. Tu es ougandais, nous te comprenons. Yo kotala ka biso ka pona ko critiquer etali yote. Nous avons besoin ya mutu. Donc, oyo abeti boy. C'est que toloba nini? Toloba bokechu premier abeti awa. Odombo azu awa. Henri Moka azu wana. Komanda Egla beti kuna. Lisu Pole la beti boy. Komanda Edia beti boy. Pacheli, Rex Kazadi, Radek Suprême. Donc, ozomona, moi complémentarité wana ezali ko salem. Soki oyepe awa, moki abeti awa. Olenganko ya beti awa. Tshisekedi abeti awa. Fayulu abeti awa. Vital Kamera abeti awa. Donc, tout ça la ndengwana pour se compléter. C'est ça l'essentiel. Certainement que va traître Bazali. Parce que ce qui pose problème, même dans la diaspora, nous avons un problème de concepts, de verbes, de mots. Biso tozana bamboka. Tolobaka français te. Quand tu utilises les mots collabo, yebaka ta sens nango. Collabo et lobini. Donc, comment on a dit collabo. Ils ont perdu le sens. Donc, total anam, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver le pays? Ensuite, tu comprends que en tout cas, makamwa na mboka zolo banabi kezo pesa esengo mingi et je vous promets que Ndeko Eliezer désormais beaucoup habitué vraiment kotala na site na biso awa www.congodialogue.com parce que ba vérité to kobima ça dit mboka o ezande na posa batoboy. Alors Ndeko Eliezer to komi na biso na suka to ebike to kozoyo ta mingi te na ebité pour chiter maloba nini okoyebisa ba congolais tout bazota la biso à travers le monde entier parce que nangonga o batubele bazota la biso surtout que toujours mona déjà batu bazo promettre batu déjà lobby non lobby zali ville morte bat ba otambola te banini nyonso wana ba démarche wana bazo sala pepo to komaka na ba élection na ebité nini okoyebisa na bandeko o bazota la biso. Le Congo est en danger. Nous devons éviter tout ce qui nous distrait. Total la naissance il y a que tout sauver Mboka. En dépit à tout ce qu'il y a comme petite faiblesse entre nous, parce que nul n'est parfait, n'enge balobaka, n'engo zawa nous avons ba faiblesse na yo, nous avons ba qualité na yo, ngape na zana ba faiblesse nanga, je ne suis pas parfait, nous avons na ba qualité nanga. Si on peut miser sur les qualités, ne fût-ce que pour nako sauver Mboka na biso, makambo ville morte. Il faut soutenir ville morte. Pour nani ko soutenir ville morte parce que Kodjo a se comprendre makambute na uti ko sa l'émission na Radek Suprême tambo mwamba bimisi liste a se ko sabato ke a libérer les prisonniers politiques. Aucun prisonnier politique sur la liste. Il y a 3 prévenus connus. Christopher Ngoy Mutamba, Jomi Atigali, Christopher Ngoy Mutamba prévenu, Fred Baouma, Naïve Makwambala. Ba mususu wana babimisi Radek a pesi ba kombo batu babimana bango kala bazana kashote bazoko sa ke ba libérer batu Kodjo pe alobito banda dialogue oko dialogue na nani qui a quel poids pour résoudre quelle crise sur plus de 10 organes de presse fermés ba fongoli mibale Canal Futur ya Vital Kamerhe, Canal Kin ya proche ya Jean-Pierre Bemba, RLTV oyo bakanga kala sous prétexte que tozala kosala apologie à M23. Kosala apologie à M23 eza ndenge nga na lobaka na bango ke patron ya M23 azalia wana météo, c'est un pasteur, église na yeza na GB. C'est ça l'apologie d'M23. Si l'élo 52 personnes en chômage. Moi je crois que on doit faire ce qu'on peut faire nandenge ya que mboka na biso et kende liboso nzamba sunga biso tout simplement parce que si on ne comprend pas ça et que to se lancer na distraction surtout ya ba Rwandais au bazana ba site tous ceux qui font des vidéos contre leurs frères congolais ne sont pas congolais, soit ce sont des Congolais babal perdus oiba ki teke kobota mwana oboti ma tikali mwana na yo babal perdu qui cherchent à décourager ceux qui sont dans l'objectivité de sauver le Congo. Et c'est là en complicité avec Bandeko au Bazaliko Nyokola Congo. En tout cas, merci beaucoup. Na participation ya mwana mboka Eliezer Tambwe o azali mwana Kolo Lopango.
ndenge yemo ko alinga ka babenga et azo mérité ko zalango parce que nous tous on est le fils de fille de ce pays et sengeli to ça la paix un plus pour namboka o lolenge pe madame Francine Ngembe et pe apesi asali o akoki ko sala loko ape ndeko nanga Christian Chibango kuna zo sa musala na ye ndenge pe mwana mboka Eliezer Tambo zo sa musala na ye o ezo ndima pe na batutu ndenge pe ngai mwana mboka songa nzila ka grave toko ça toujours musala malamu na émission na bino dossier grave en tout cas bozala toujours ba fidèle ya magazine na bino o dossier grave bokozala de cité et nous sommes là na terrain pendant osala musala merci na mwana mboka Eliezer na ndenge sur na bureau na vraiment merci pour ta gentillesse et je vous promets que à cause à la vraiment awa na site na biso boluka nulle part ailleurs awa na www.congodialogue.com merci pour la fidélité na bino moi je vous dis au revoir on se retrouve avec vous à très bientôt. congodialogue.com congodialogue.com